Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Après la clôture de la deuxième phase de récupération des goitreux, de la deuxième caravane médicale des soins gratuits offerts à la population par le couple présidentiel, la première dame de la République arrive à Lubumbashi, dans l'ex-province du Katanga. Reçue par le vice-gouverneur Yav Chibala à la tête d'un comité d'accueil restreint, Marie-Olive Lembe Kabila a un agenda très chargé pour son séjour louchois. Au lendemain de son arrivée, le dimanche 18 octobre 2015, l'épouse du chef de l'État se rend à l'hôpital général des références Jason Sendwe. C'est dans cet hôpital que s'effectuent désormais les différentes phases des récupérations des malades de la deuxième caravane médicale présidentielle. Et l'arrivée de Marie-Olive Lembe Kabila dans cet hôpital est saluée par des salves d'applaudissements des gardes malades qui tiennent à remercier vivement l'épouse du chef de l'État pour sa bonhomie. Sitôt arrivée, elle se dirige vers la salle de la chirurgie infantile. Ici, elle retrouve deux malades internés depuis le mois d'avril lors de la caravane médicale présidentielle. Marie-Olive Lembe Kabila a un regard particulier pour ces deux fillettes soignées en orthopédie. Il y a une petite fille aussi, qui était une accidentée en fait des voies publiques, qui aussi avait une fracture assez complexe qui a nécessité un certain nombre d'interventions, et c'est ce qui fait que le séjour est relativement long en ce qui les concerne. La première dame élargira son élan maternel auprès d'autres malades, enfants également, dans la même salle.
Après, Marie-Olive Lembe Kabila se rend dans la salle où sont internés les malades de la chirurgie femme. Ce sont des cris de joie qui accueillent la première dame. Mama Olive, merci. Ni mama yetu anetupenda na kwa kutona kwa hospitali. Ici aussi, Marie-Olive Lembe Kabila rencontre deux autres cas de la deuxième caravane médicale présidentielle. Il y a une dame qui a eu une fracture au niveau de la jambe, pour laquelle il a fallu un certain nombre de montages orthopédiques qui ont fait que la cicatrisation peut se faire tranquillement au niveau de l'os. C'est ce qui a expliqué en fait leur long séjour. Maman Olive, elle a ressenti la douleur d'enfantement. C'est ainsi qu'elle s'est souvenue de ces enfants qui sont malades dans notre province. Je pense que dans d'autres provinces aussi. Manatusaidia, opéré gratuitement. Ma opération a fanika ya namna kwa chana chana. Banatopere gratuitement. Na leo tena Mungu anamutuma tena atukumbuke kwa kutuvisite akutufariji tena mu moment de douleur mu détresse mutwiko. Ndio tunaomba tu Mungu azidi tena kumubariki, amongeze tena miaka ya mingi na mupatie surtout la sagesse et l'intelligence. À la maternité, c'est auprès de Césarisé que Marie-Olive Lembe Kabila sera. Elle a décidé de prendre en charge les factures de toutes les femmes césarisées, ainsi que les séjours des bébés prématurés dans les couveuses de Jason Sendwe. Mamoyo apotanga mwasi ya kitoko kati ya basi banso osala nyonso mpo na nga na koma moto. Nampiga kwa mama Olive, asante sana, njia kututosha kwa hospitali na kutulipia kwa kutupatia na viwembe vya kuvala. Mungu amsaidie kwa sana, endelee na kazi. Mimi nafahamu wengi hospitali shikona nataka kunikombola mimi leo tu dimanche tunashtukia banatuleta vikombe na kutulipia hospitali. Vraiment Mungu ambariki sana. Les derniers malades de la campagne médicale présidentielle soignés à la deuxième phase de récupération des goitreux recevront à leur tour avec une grande allégresse la visite de l'épouse du chef de l'État. C'est dans cette salle que Marie-Olive Lembe Kabila va également rencontrer pour la première fois le petit Delphin Mwamba qui a souffert de la rétinoblastome dont l'épouse du chef de l'État avait consenti de prendre en charge les soins. Après des séances de chimiothérapie suivies de l'énucléation, Delphin a retrouvé sa forme à la grande satisfaction de l'épouse du chef de l'État. Marie-Olive Lembe Kabila ne quittera pas Sendwe sans expliciter les buts de sa mission. Moi, j'assure toujours les suivis du travail, parce qu'un travail bien fait
doit être suivi. Je devais quand même venir me rendre compte de l'effectivité de ce travail-là, si l'effet est réellement bien fait. En effet, dans son rôle de maire, Marie-Olive Lembe Kabila veille sur tout ce qui se passe au pays. Elle sait notamment que le grand bâtiment de l'hôpital général Jason Tsendwe est un vaste chantier de réfection lancé par l'ex-gouverneur Katumbi. Des travaux qui doivent s'achever pour le bien-être des populations. Je veux signaler que peu importe que nous mourons ou partons, l'État continue à fonctionner. L'État continue à travailler, continue à exister. Vous savez. Les travaux continueront. C'est pas que je n'aurais même pas, je crois, besoin de peser de mon poids, comme vous le dites. Mais je crois qu'il y a des responsables qui sont là. Le programme est pris au sérieux et je pense que les travaux continueront à se faire normalement parce qu'après tout, pour la réfection de l'hôpital, ce n'était pas un programme de l'argent qui devait sortir de la poche d'un individu, non. C'était un engagement pris par rapport à la responsabilité de l'ex-province de Katanga. Bien sûr, mon rôle là-dedans, peu importe avant ou après, est de suivre et de m'assurer que cette promesse-là soit réalisée. La première dame sait aussi que l'hôpital Jason Tsendwe non seulement soigne les malades, mais aussi qu'il est devenu le siège philanthropique et rempart des indigents en difficulté. Plusieurs patients y séjournent sans payer les factures. Les cas les plus criants se trouvent à la traumatologie où des malades ont un séjour qui dépasse parfois une année. Pour eux également, l'épouse du chef de l'État solde les factures. Alors, ce sont des patients, pour certains, qui sont à l'hôpital depuis plusieurs mois, si pas au-delà d'une année. C'est des patients qui viennent très souvent avec des fractures négligées, le genre de malades qui viennent des carrières minières, où ils ont des fractures complexes, qui doivent bénéficier. D'abord, ils arrivent, les plaies sont infectées, et l'infection d'un os, c'est quelque chose, ceux qui sont dans le monde médical savent, que c'est une catastrophe. C'est des choses qui durent longtemps. Et évidemment, à un moment donné, les malades n'ont plus les moyens de pouvoir payer leurs soins. Mais c'est bien, hein? En tout cas, je remercie beaucoup maman Olive Lembe. C'est un geste que je ne croyais pas. Alors, merci beaucoup. C'est un véritable bouée de sauvetage que lance l'épouse du chef de l'État à l'hôpital Jason Tsendwe. Et c'est ainsi que, tout à l'heure là, quand la distinguée première dame a pris en charge ce genre de malade, vraiment ça a été un soulagement et pour eux et pour nous. Nous avons eu la chance de recevoir la distinguée première dame aujourd'hui et elle a pu libérer tout ce monde-là. En tout cas, pour nous, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Et bon, tout à l'heure, là, j'essayais un tout petit peu de glisser quelques difficultés que nous avons à l'hôpital. Et j'ai dit à la première dame que nous avons d'énormes difficultés de fonctionnement. Je pense qu'elle a pris bonne note. Je commence à la connaître parce qu'elle nous fréquente souvent. Je crois que l'hôpital peut compter sur elle. Marie-Olive Lembe Kabila quitte l'hôpital Tsendwe et laisse derrière elle des sentiments de satisfaction totale.
quand même le CSK Moscou qu'elle est meilleure. Zangela mu na bino bonso batali digital Congo télévision mingi bino ba ibozuli bako po bolanda sangolo kotala lingala usimanzanga mokolo lelo na bino bonso totobeli na bino bolandi bolamu sango ya mokolo lelo to kufungola na misala mais ministre mokonzo Augustin Matata Ponyo po ya boyibisi na bino teuto mokolo mwalobi lo leki mokolo mosala mibale. Ministre mokonzi wa ekolo République démocratique ya Congo aselaki bongo kokoma ngumba Dakar tozwami wana ekolo ya Senegal epai wapi akei bongo kozwa esika oyoko misala mia likita tope forum eye ebongisami na Banque Africaine ya Développement ezali bongo forum ekotala misala mia bilanga boye batentina ya mosala moyewana ezali ete bakoka bongo koyekola mbongwana esengeli bongo koyingela okati ya misala mia bilanga mingi penza eteni ya Afrika talantina eye misala miyewana misangisi ezala pe ba ministre bakotala kamambi ma misolo kati ya bambula matai ya bikolo mpe basali bakosala ka okati ya misala ya leta okati ya molongo bango banso bazwami kuna odaka epai wapi molulu moyewana mosalemi okombo ya mokambi ekolo eyewana makisal oyo kambi misala miyewana tentina ya bado kati ya misala miyewana ezali po ete bakoka bongo kotombola lolenge kani mosala mwa bilanga mokoki bongo kosalema okati ya eteni ya Afrika omaloba maye ministre mokonzi Augustin Matata Ponyo ya yebisi solo penza ete likambo liwana lizali na litomba po ete mbongwana ekoka bongo kosalema o mambi matali bongo lolenge lo bosali bilanga okati ya eteni ya Afrika. Tokotikala so misala ya ministre mokonzi kasimbali ye awa ekolo République démocratique ya Congo ya mboete ya kokabongo kosala mobembo ya salaki yowana akutanaki omokolo malobi la directrice générale oyo akutala kabongo misala ya mambi mambopesi mateya okati ya molongo oyo lobi loleki azalaki ondako ya mosala ya ministre mokonzi bazalaki bongo na mabongisi babyangi bongo qualité de l'éducation topé lolenge kani bakoki bongo kopesa mateya masolo na bansomi topé bana ba ekolo République démocratique ya Congo mololo moyewana mosalemaki na ministre mokonzi ezalaki bongo po ete bakoka bongo kotala koyekola topé kotala lolenge mambi mazali kotambola mingi penza mabongisi manso mayembola mateya ekolo eselaki bongo kosala mambi matali bongo mateya au kati ya ekolo République démocratique ya Congo. Tokotika sango iwana po ya bosali mobembo kuna olibanda ya pepo ya njili mingi penza o misala ya compagnie RVA po ya boyebisi na binote o mokolo molobi loleki bandiko ba iwana bakosala ka misala kuna bango bakangaki kilo kama yoko na zomi na misato ezali bongo ya pembe ya nzoko eye boko bandeko bakosala ka mbembo bazalaki bongo koluka kolekisa yango na mayele kuna olibanda ya pepo ya njili kasi lolenge musala mozali kosalema na bokasi bwa bapulusu ba RVA mpe bato ba mosala ba DGDA bango wana bachaki maboko na salami yona tope kuli eyona pai wapi ezalaki bongo na moto ya banyama isusu eye mingi penza bakobomaka kuna olobalaka la garamba tozwami kuna OLE masoma yona masalemi na ntina ete bato bazali kofungola miso po ete bakoka bongo koyeba eloko kani ezali koleka tope koli kotambola kakuna ya boite koka bongo koleka esengeli na bato bakoka bongo kotala malamu penza bayima kosalema kakuna olibanda ya pepo ya njili bandeko bayiwana solo penza ezalaki mokolo bango masuka po ete bango wana bakangemaki so sango ya misala ya bokangi boyeba te ongambo ya bango bato ba 2GM tope direction générale ya migration bango pe lokola bautaki bongo kotia maboko o likolo ya mombotama moko wa ekolo ya Grande-Bretagne yowana ndeko alukaki bongo kosala mobembo uto mokolo malobi loleki kotika Kinshasa po ya bosali mobembo kuna olubumbashi etuka ya Katanga kasi mokandakani azalaki na mongo ezalaki bongo carte de lecteur ya ekolo République démocratique ya Congo nzokande ye azali bongo mombotama wa ekolo ya Grande-Bretagne talaka likamboli wana mazali komofunda po ete asali moyibi olikambo litali bongo mikanda mia ekolo République démocratique ya Congo pe bandeko ba DGM bachaki maboko mpe sengelete akoka bongo koyanula na mayimanso aselaki bongo kosala lolenge lo bozimukanda nzokande azali mombotama wa ekolo esusu
sango ya misala ya fonction publique tope misala ya l'État boye bate ministre akotala kamambi ma misala ya l'État yuana azali bongo kotambola mpe eleki lelo mobu moko asilaka bongo koyebisa na bandeko bako bandeko baye bazwami esika mosala mosengeli bongo kosalema mpo ya botongi ndako ya caisse sociale ya retraite mingi penza mpo ya bandeko baye banso mosala mwa bango mokosuka kape esengeli te bakoka bongo kovanda na esika elongo bani kasi misala miyiwana kotumbe ndako eyiwana bako bandeko bazwami mpe bazali kobika okati ya esika eyiwana esengeli na bango bakoka bongo kotika yango zambi misala ya leta misengeli bongo kosalema okati ya esika eyiwana talantina eyi omokolo malobi ministre akendaki lisusu kotala pembela ezali kopesama na bandeko bayiwana po ete bakoka bongo kotika esika eyiwana zambi ezali esika eye bayi fonction publique bakosala misala ya leta mpo ete ezali bongo ndako ya caisse sociale ya bandeko banso baye bakotikaka mosala mpe koyingela oyo eleko ya bango ya bopemi. Sango ya Nord Kivu mingi penza kuna oiteni ya Butembo mpe Beni boye bate Julien Paluku Kaungia oyo azali bongo gouverneur ya etuka ya Nord Kivu azali ko mobembo mamosala epai wapi akendeki bongo kosolola mingi penza omambi matali politiki omikolomiye na bandeko bazwami kuna au territoire ya Butembo mpe Beni tope ngumba Beni antina etali mingi penza likambo lia bandeko balisangala ya G7 bayi basilaka bongo kotika majorité présidentielle mpe mambi mayi mazali koleka omikolomiye okati ya ekolo ezalaki libako mpo ya Julien Paluku kosolola na bandeko ezala bayi bakosalaka politiki ezala pe ba notable bango banso pe population bayi bazalaki bayike penza po ya boyoki malako tope maloba ma Julien Paluku azali bongo mokambi etuka ya Nord Kivu masoma yona mazali kosalema po ya sango ya bomemi kimia mpe sango ya botali lolenge kani misala misengeli bongo kosalema omambi matali politiki au kati ya ekolo République démocratique ya Congo lolenge nkumu wa ekolo azali bongo kokamba misala mpo ya bolamu bwa population ya ekolo ezalaki bongo boso bwa ministre Salomon Bana Moyere oya kotalaka pe misala mia mondele mboka. Sango etali bongo etuka ya bandundu yambo ete tokoka bongo kokabwana na bino boye bate kuna etuka ya bandundu bandeko ba interfédéral ya bandundu mingi penza balisangali ya politiki PPRD bango wana babongisaki yokotongo ya masolo babyangi matine politiki epai wapi obokambimi bwa Jacques Misendu oyo azali bongo mokambi etuka ena kino mikolomiye bango wana basanganaki ntina ya misalami wana kolobela na ntina etali bongo kozala osima ya nkumu wa ekolo Joseph Kabila Kabange na ntina etali misala ya bukambi ekolo tope mambi ma politiki ezalaki libako mpo ya Jean Kamisendo kolendisa bandeko balisanga ya politiki PPRD na ntina ete bakoka bongo kobungisa elika ya bango te bakoka kozala se osima ya misala ya nkumu wa ekolo na lolenge azali bongo kokamba misala ya ekolo ezala pe bandeko bamasanga masusu bango pe lokola bazwamaki bayike penza bakonzi ba mabele bankumu pe bongo na bongo banso bayiwana bazalaki bongo koyokamela malakoma ya Jean Kamisendo gouverneur wa etuka ya bandundu kino mikolomiye azalaki bongo kopesa na ntina etali bongo etamboli ya misala ya interfédéral ya PPRD kuna etuka ya bandundu. Batali Digital Congo Télévision sango mende sukisi moke ya sango toluka kipo ya bino simanzanga mokolo malelo botondi bingi na bino banso bapono ki télévision bino po bolanda sango lokota la lingala totondi pe bandeko basunga kibiso sima ya kamera pe kuno ngambo ya masini kombo ya bango banso totombeli na bino simanzanga ilambu pe na bota mabino ko basekolanda Digital Congo Télévision. soki ndete olingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tototikala bakongole
Parti politique avec le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Henri Movasakani, qui est arrivé depuis dimanche dernier à Lubumbashi. Il est là pour écouter la base et redynamiser les partis, a-t-il souligné à son arrivée. Henri Movasakani entame ainsi un long périple qui va l'amener dans plusieurs provinces du pays. Plus de précisions avec Papi Babouine. L'ex-province du Katanga est la première étape d'une longue tournée nationale que vient d'amorcer Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD. À l'aéroport de la Loanon de Lubumbashi ce dimanche, plusieurs militants du PPRD sont là pour l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue à Lubumbashi, sa ville natale. L'ambiance est cordiale, véritable moment de retrouvailles. Henri Movasakani est ici pour redynamiser le parti et surtout écouter la base afin de décider de l'orientation à donner au parti. J'ai pris la température de mon parti depuis quelques mois. Maintenant, je voudrais confronter la réalité de terrain au rapport que j'ai reçu des différentes fédérations de notre parti. Je commence par le Katanga, ça va continuer un peu partout pour entendre de moi-même ce que le militant de base pense de l'état de notre parti maintenant et de la suite à donner aux événements. Et donc, je viens pour écouter et beaucoup écouter les militants de base de ce qu'ils pensent de l'orientation à donner à leur parti. Direction ensuite le siège fédéral du parti pour le rassemblement. Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD, a invité tous les militants à l'unité et à cerner les véritables préoccupations de la population. Et les différents, s'il y en a, pourront y trouver des solutions. Un véritable réarmement moral qui rassure les militants qui ont exhibé des pas de danse. Le bouquet Star Times